Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yangonde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu na domaine aérien avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yangoyo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebon di melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo bozwa lix ezanango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Mardi, Elam Namabota Namino, merci pour poser belle bossa ma télévision, Nabino pour la colonne Folingala, journal, il y a peuple pour la peuple, tout fond la journal pour l'ensemble que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, hier à Komaki Mokolo lundi 19 septembre 2022, dans la ville de New York pour la participer à la 77e session, il y a Assemblée Générale et les Nations Unies, au Efongwami Mokolo mardi 20 septembre, oui, que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui accompagné la première dame Denis Nyakero Tshisekedi Tobeta Bongo Masolo Mususu Premier ministre Jean-Michel Samba hier président qui cérémonie à signature il y a protocole d'accord entre République démocratique du Congo et Émirats arabes unis pour na Italie investissement il y a $1 milliard américains na dination na pesibinoba d'État. Samedi 17 septembre 2022, na cabinet na ya Mosala yena ni premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde Kenge na cérémonie à signature ya protocole d'accord entre société primaire groupe limited na consortium Emirati oyo bazala qui représenté na secteur privé na ba Émirats arabes unis pe gouvernement congolais représenté na ministère ya ba mine pour na ko renforcer pe augmenter ba échanges bilatéraux entre Bamboka oyo mibale et Zalaki concrétisation yaba accord conclu entre Altesse le président des Émirats arabes unis Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na visite na bango na octobre 2021 kuna na Abu Dhabi montant yaba échange oyo etikali pona ko déterminer néanmoins esengeli boyeba ke protocole oyo eza signé pona komema investissement ya $1 milliard américains protocole d'accord oyo ezali ya sika pona lancement yaba investissement Émirats
Irati Avenir na République démocratique du Congo. A se confier ki liboso ya bapandisango Salem Al-Jaberi, chargé d'affaires commis na préparation ya ouverture na novembre prochain, ambassadeur ya ba Émirats Arabes Unis na Kinshasa a affirmé que au cours ya année prochaine ba entreprise ebele na secteur privé ya ba Émirats Arabes Unis ba kozala bousculé na ba portillon ya République démocratique du Congo pour na ko investir na ba domaine ya agriculture, ba mine, pe ba énergie renouvelable. Pour na ye ouverture ya ambassade ya ba Émirats Arabes Unis na Kinshasa et ko salema na mois ya novembre prochain oyo eko constitué na ouverture ya nouvelle page na ba relation entre bamboka oyo mibale et pa yuapi ba investissement na année prochaine eko zala ebele. Protocole d'accord oyo ezali signé na idée ya ko renforcer pe ko augmenter ba échanges bilatéraux entre ba pays oyo mibale. Namasolo Moussoula qui est honorable Pierre Kangoudia, député national élu, Yamo Ambaye, Akitaki na commune à Kisenso, na quartier 17 mai, Lissou Sukuna, na quartier Kemina Rigini, pour na copé sa don, Yabasak, pour Isunga Bango, na érosion, Oeza Kotungi Sabango, Bolanda reportage. Molobeli mo Ambaye oyo moto o ayebi pasi na bango honorable Pierre Kangoudia toujours pene ya population na ye bayeba pesa ye confiance alembakate pe alala kapongite s'il faut kolukela ba électeur na ye solution awa asalaki descente musclée na commune ya Kisenso mingi penza na érosion ya quartier 17 mai o ezali konyoko la population malembe carnaval na population et po wapi honorable Pierre Kangoudia alingaki alpalpe na miso ye moko érosion oyo ayaki maboko pamba te na maboko amemelaki bango don ya 5000 sacs na kosunga population azali komibundisa na érosion oyo wana ezali première geste te ya l'homme du peuple honorable Pierre Kangoudia pambate depuis abanda kosunga population a commis déjà na 120 000 sacs depuis musala ya kosunga bana Kisenso e banda geste o epesa ki population ya Kisenso esengo na ndenge ya kosakana te bango nyonso bamoni ke bolingo eyebanaka na misala. Mususu balobi obo kene kuna te boyete me biso kaka na ye papa Pierre kaka toza kaka na ye asukaki na Kisenso te akendaki ti na quartier Kemi na Rigini na commune ya Lemba kuna pe accueil ezalaki chaleureux numéro 1 ya Front de Congolais pour la démocratie honorable Pierre Kangoudia azalaki accompagné na porte-parole madame Yasmine Onyakatako le président interfédéral ya ville ya Kinshasa Arthur Kitebi kuna asalolaki pe na délégation na ye pona kotalisa bango oye amoni na miso lelo 5000 sacs pona basala mosala ya lutte anti-érosive 2500 bakochana érosion oyo 2500 mususu érosion matota na érosion matota mais le mois prochain na kopesa lisusu 5000 sacs et ça lokola 10 000 sacs pona makamba sac na kokolemba te ba geste ya boye il faut ozala kaka honorable Pierre Kangoudia oyo na vacances parlementaires oyo azali kopema te alukaka ayeba pasi ya population bongo ya boye nani akobosa na yo papa Pierre Kangoudia moamba ezali ya yo Kangoudia azama tembele simandaku azaya musika te biso toza na sima na ye papa mobanga to kobima toujours proche ya base na ye honorable Rigobert Takumunde ye azalaki kosola na base na ye ya quartier des anciens combattants na makambo etali enrôlement une fois de plus na national ayambamaki lokola Yesu na Jérusalem ye nani honorable Rigobert Takumunde bakiselaka ye yaya ya baleki okita na ye na cité des anciens combattants epai wapi ye abotama pe akola bana cité bayambaki ye kitoko na kovanda na bango kobeta masolo bana cité bodo balobi ezane likambo mabele mame lokola motolu ya honorable Rigobert
Rigobert Takumunde ekunda makuna bana cité balobi ya baleki cité Bordeaux na yo ekomi ya kobeba surtout école oyo oyebaka mingi na kombo ya liloba école oyo ebimisa bato ya ndenge na ndenge école wana lelo soki okiti kuna otali okoyoka mawa po baban ya malonga ezalaka te bana bafandaka na se école ebebi penza na ndenge ya mukete kosilisa na bango masolo na oyo etali école balekaki na likambo etali courant na cité Baudouin courant ya malonga ezalaka lisusu te depuis miyibi bayiba bakable ti lelo SNEL ayana nukozongisa yango te surtout na quartier K quartier A na quartier B molili na molili net na kati ya libumu bana cité baza ko vivre na ba condition moko ya bien te ebongo tango honorable Rigobert Takumunde ya baleki bakiselaka ye mwana lukunga ya tongo azwaki maloba lokola ye alalaka te alobi akobeta baporte nyonso kino courant ekozonga ya malamu na cité des anciens combattants pe alaki bango ke akobeta tour na école liloba pona ko trouver solution na ba problème nyonso ezwami na école wana Rigobert Takumunde ya baleki asukaki bongo te asensibilizaki bana nyonso tu ya ba anciens combattants pona oyo etali bongo enrôlement. Week-end eleki Ligue de femmes ya parti politique au babengi aposem bango bazalaki na milulu ya kafu na restaurant Marakuja kuna na commune Limete témoin ya événement héritier Mapinde Minadi national 2022 Longwanzi. Parti politique Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable à Posem Namokuse et l'ongona autorité morale Nabango. Excellence Abdon Etina Bekile Ipan Oyoba Congolais. Ba mesana kobenga le mutu ya bato. Oyo priorité na ye nanu ya liboso ezali population. Bazo bonga manandenge ya kosakana te. Pona kotombola a Posem surtout pona ba engin ya 2023 na ngambo ya Ligue de femmes na bokambemi ya présidente Mama Nadine Ngimana ba organizaki milulu moko ya kafu na 7e rue Limete mingi penza na restaurant Marakuja epai wapi basangisaki ba femme cadre ya parti Aposem pona kobeta na bango masolo ya ndenge na ndenge surtout pona makambo etali ba engin ya 2023 mot de bienvenue et salemaki epai ya mama Patricia oyo alobelaki ba mama ke esengeli ba milengele pona maponomi ya 2023 surtout ba s'enrôler ebele nyonso wana ezali kosenga ba mama batelema batika négligence komi na mokonga bongisa maponomi eza koya na 2023 ya mutu tokani tosengisa bakadre femme ya parti na biso po tokabola ba stratégie ndenge nini tokoki kosala mpona maponomi eza koya epuis po tosensibilize bamama mpo ke cette fois-ci tolingi mpena mwasi avote mwasi mpo tolingi mpe mwasi atombola mwasi azala mpe capable lobi ya kozala vraimen na kasi ya tolobi teke tokóma na parité sans doute mais toza na kontina ke tokoki kosala mpe parité wana yango namoni ntina ya réunion oyo tozalaki na ngambo ya présidente ya Ligue des femmes Mama Nadine Ngimana alobelaki bit ya activité oyo ezali kaka pona kotalisa na ba maman esengeli ba soutenir ba élection bazala na même langage pe basangisa makanisi pona kolonga elongo pamba te ba candidature ya ba maman ekozala na litomba makasi ezalaki pe moma moko ya makasi ya ba échange entre ba kambi ya Aposem na ba femme cadre esika ba mama basangani pe ba telemi ezalaka victoire ya ngonde ezali kolakisa détermination ya ba mama ya Aposem oyo bazali déjà komilengele pona 2023 kaka ndenge balobaka qui veut aller loin ménage sans monture. Compagnie africaine d'aviation CA a présenté l'avion Airbus Mibale et A330. Quelle prise d'auto à Pessibinoba détail.
Innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation se ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambo la koko di koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception, ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi na masolo ya éducation bobake université omnia omnipus na impulsion ya archevêque ya métropolitain ya ville ya Kinshasa cardinal Fridolin Ambongo bafongoli ba inscription na bango pona année académique 2022-2023 Stéphane Skande Michael Bustoto bapesi bino ba détail ya lelo ya sika otuni ngai nini yoka du nouveau na masolo ba université mwana sika aye archidiocèse ya Kinshasa na impulsion archevêque métropolitain Kinshasa le cardinal Ambongo batie na oeteli masolo enseignement supérieur université ya sika dénommé Omnia Omnibus déjà bafongoli bikuke pona ba inscription année académique 2022-2023 kasi lokola baza na souci ya bana mboka bayekola kitoko bafacilité masolo mingi bokende misika te avec difficulté et transport ekoma na mboka pona yango batie 4 sites mokoka selon situation géographique ya moto na moto pona bandeko ya district ya Tchangu pe ya Moamba boza na site ya Rigini na ex-séminaire Jean-Paul Ier oyo ezwami na avenue du Grand Séminaire commune ya Lemba référence paroisse Marie-Reine des Apôtres na site Oyarigini, bozana ba faculté de sciences et techniques, faculté de sciences de bio-ingénierie, faculté de santé publique, faculté de sciences du sport, bazana école omnisport. Pour na district ya Funa, université Omnia Omnibus, bazana site ya Kasavubu na ex-IFAD na Sayo, awa bozana faculté de gestion et management, informatique, sciences de l'information et de la communication na district ya Lukunga bazana site ya séminaire Saint-Jean 23 na commune ya Ngaliema référence rond-point Chamukwale awa bozana faculté ya théologie école de sciences théologiques du mariage et de la famille deuxième site na Lukunga ezwami bongo na séminaire Saint-André Kagwa na quartier Jamaïque commune ya Kintambo non loin à centre Nganda kuna bazana faculté ya philosophie et histoire école de bonne gouvernance pe ezali bosimbake awa na université Omnia Omnibus ba inscription eza kosalema na système ya LMD veut dire licence
master pe doctorat. Na ba site nyonso ya Omnia Omnibus baza na 2 vacations, jour à partir ya 8h pe na soir à partir ya 16h. Bokoki déjà kosala ba inscription na bino en ligne www.universitéomniaomnibus.com. Soit bokoki koleka na ba site oyo totangi to bobengi na ba numéro na bango eza affiché. Ah oui, welisa pour masolo côté oyo eza bien. Enseignement avec ma professeur expérimenté, ba frère Koutou. Tika na yopo, eza na ba prix ya lipa. Du 1er au 30 septembre, bon les Canada Cyber Eric Nyonso Ozanabi province de Kinshasa. Pré-enregistrement et la Kosalema DV Loterie et d'abord prévu dans le mois octobre. Ce qu'on a la poussa ko tambola mingité, yaka déjà kosala pré-enregistrement na yo. Kinshasa République démocratique du Congo boyoka lokola momesano ndenge amesana kosala masolo ya DV Loterie mwana mboka Eric Mwamba le coach le jeune lion Zambé ya DV Loterie ADG Eric Mwamba aye koyebisa bino ke masolo ya DV Loterie kalate tolobaki déjà le 1er septembre au 30 biso tobandi ba pré-enregistrement mutako sabino te pré-enregistrement ezaka na inconvénient ata moko te soko lingo sa mulongo te na octobre tango DV Loterie banda boyebi ndenge na bagence Eric Travel bat bayaka ebeli alors soko lingo kotala mulongo te yaka déjà kosala pré-enregistrement tolobaki bien kobeta DV Loterie na bagence Eric Travel soko ye sur place eza na $5 ya tour oyo masolo ya passeport ezate oza nango bomba yango na ndaku yo mutu oza na libanda ya mboka komitungisa na yo te yo pe okoki kobeta DV Loterie na Cyber Eric bino pe bato boza musika bobanda déjà kokomela biso na WhatsApp to enregistrer bino et permettre bino même kobeta DV Loterie à distance mais kobosana te tolobaki très bien to répéter yango bien DV Loterie année oyo eobetama sans passeport donc so oza na passeport bomba yango e permettre yo soko gagner nde tosala o ba démarche ndeko tika na yebisa bino ke Cyber Eric awa eza ya kosamba te soki obeti DV Loterie awa zala na o surke États-Unis eyambi yo donc déjà les premiers pré-enregistrement et Zobanda le 1er septembre et au Kendeti le 30 septembre octobre DV Loterie bani soko beti ou koleka pour na kozwa acquiser les réceptions Bantu na nganini Cyber Eric eza bongo na limité 11e rue numéro 119 quartier industriel référence au Leki INPP au Poussani en face ya Serve Air au Komona Cyber Eric Masina, boulevard Lumumba, numéro 38, quartier sans fil, référence en face ya Kimbuta. Et bongo na Victoire Matongé, avenue Victoire, numéro 120, en diagonale na maison ya Mech Olga Kabelo, non loin ya maison communale ya Kalamu. Kaka na Victoire, baza bongo na 2e adresse, rond-point Victoire, avenue Eyala, numéro A1, na station de vente ya carburant Erneco juste na rond-point Victoire. Batu ya Kitamo magasin na avenue Kasavubu numéro 3 quartier Joli Parc référence rond-point Kitamo magasin topé supermarché Facebook. Biso tombeli bino nyonso bonne chance. Na Cyber Eric oza bongo rassuré. Phénomène kuluna na ville à Kinshasa ils a continuer ko battre record nango mikolo na mikolo info lingala journal a peuple na peuple mais ko réfléchir bino à travers hérité mapindem likambo eteli kuluna population azali komituna soki ba autorité bakozwa solution to pe bakozwa solution te pamba te ba commune ebele lelo na ville ya Kinshasa ezali pasi pe mawa bakuluna bazali ko continuer ko tia mobeko bisika na bisika population azali ko pema lisusu na kimia te okozonga ndaku ozali ya kobanga e oyebi te esika nini bakoki kokutana na yo po babotola yo eloko nyonso bazana yango bosenga mikolo elekaki phénomène kuluna esilaki pambate l'état abetaki loboko na mesa opération likofi eratisaki bango même tango makambo ya kokende kanya makasese eninganaki bazongaki mwa sima kasi neti kaka bana oyo to bilenge oyo bazali ko défier l'état pambate na ba commune lokola ba commune ya Makala ezali pasi pe mawa kuluna azali ko bangisa même ba policier
ezali kaka komini ya makala te bakomini mosusu meme ya selembao komini ya masina bakimbanseke nyonso wana ezali kaka kobattre record population amituni soki azali vraiment abandonné. Police nationale congolaise mingi penza na ville ya Kinshasa toyebi te soki ba stratégie nini bozali kozwa pona kosukisa phénomène oyo pamba te bakuluna bakomi ko collaborer même na ba policier bisika mosusu ba policier bazali kotikela bango nzela ba opérer bongo bango bakoya ko intervenir après oli ba policier bakangaka bakuluna bango bazali kokanga nde bilenge oyo bazali ba innocent kokumba bango na ba sociate po bayeba na kopesa ba amende kasi ba vrai kuluna bazali kokanga bango te po bayebi ke amende ya malonga ekoya te tobanzi ke ba autorité ya ville ya Kinshasa mingi penza ya police nationale congolaise boluka ba stratégie oyo ebungi po na kosécuriser population pamba te population a commis vraiment traumatisé bana oyo baleki l'état te bazali likolo ya mibeko te esengeli kosilisa likambo etali phénomène kuluna na ville ya Kinshasa oyo ezali kosalema na ba commune ebele ezali kotalisa vraiment absence ya l'état bisika na bisika soki ville ya Kinshasa ekokoba boye ekozala malamu te balobi soki mutu azali kosala musala malamu te esengeli ko changer nanu tobanzi ke ville ya Kinshasa ezali ko mériter sort oyo te phénomène kuluna batia bakonzi oyo bakokoka kosilisa yango pona bino nyonso bozala problème ya suki boyebake produit Tomexil eza wana pona bino eza kotekama na banunu na commune ya Matete. Produit Tomexil eye po na bino nyonso bozana ba problème ya suki basi pe mibali meme bana ozana ba problème ya suki ebimakate libandi ezali kokola ba poil ezali te produit ezakaka moko babengi Tomexil oyo ekoki ko soigner yo ekopesa o solution pe ekosunga yo libandi ekosila pamba te ezalaka maladie etekami esika moko kaka na quartier banunu un numéro 1 na commune ya Matete osombi produit Tomexil et soigner yo. Tomexil eza kisi ya suki. Tala neti ngai naza wa depuis kala na yebi banani bazayaka wa bazara na suki te suki bota ba témoignage ezali bomoni pe na bilili. Eza lokuta te kutu ba photo bozo mona ngai mutu nakangaka yango. Ba photo ebele eza na téléphone awa soko ye ba liboso wa bomona ko lakisa yo. Tomexil eza vraiment traitement eza wana tango mutu aye iboso totala na suki na ye. Tango tokotala suki na ye ba produit ezalaka mibale tango mosusu tokomona suki na yo oyo okosala directement Tomexil te tokobana na pomade na biso moto tokopesa pomade akozwa pomade akesalela na ndako ti tango pomade esili akozonga rendez-vous epa na biso biso nde tokotala pomade asali suki bandi kobonga ese akontinue na pomade to suki ebongi akota mbala moko na Tomexil omoni nde tosalaka recteur nde komoni tokomi na mire wana meka kopesa sango ça veut dire eza kisi ya pota libumu eza na kisi moko te na Kinshasa wana koloba o eleki recteur tango tokomi meka okopesa sango tango koya omona bakisi nyonso eza wana tokoyebiso kisi oyo eza pona boye me recteur na yebiso eza kisi ya mokoyite eza kisi moko ezale mokoyite ebimaka libanda ezalaka ebimaka te tango topesi yo conseil nanu kote mokoyite osali kisi na biso yo nde komemela biso sango na cadre pe ya koélargir baaktivité na bango ONGD de la forêt à la pharmacie DFP na mokuse bazali korecruter agent marketeur moto nyonso azali intéressé kende na quartier banunu un numéro 1 na commune ya Matete epai wapi recrutement ya agent commerciaux pe marketeur ezali kosalema okozala embauché pona kosala mosala na laboratoire Toramac. Bozalaki ebele pona kolanda info lingala journal ya pepo na pepo sepelaki nango opesa merci na Igor Tingi azalaki na sima ya caméra Fabrice Lundombi azalaki na montage concours rédactionnel ya Nadine Sona héritier mapine ya superviseur journal o pe ya coordonnaki yango ngala mino topesa no rendez-vous mikolo ezali koya lobi bokolanda bongo Nadine Asona.
Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation se ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi